Takuna na suka na lingibino. Tombola loboko. Nayebi ezanzela nangai komema ekulusu ekolanda yo kasika nasengelo komoko esanga ikimya na motema nanga nayebi mikakatane kozala nanzela nanga esanga ikimya na koma molongi zambe nanga zambe
Samba mona yo, samba tala yo. Kanga. Kanisa ni kulusue. Kanisa nzambe. Kanisa ni kulusue. Kanisa Yesu. Eko chanzube na moto. Pasende na maboko. Pasende na makolo. Ikungana mo panji. Kanisa ni kulusue. Sala, sala, sala beto tatola. Yoka, yoka, yoka lo sambo ya mana. Papa José, attends pour répéter qui t'es vraiment fait l'ensemble, il n'y a pas improvisé. Mets-moi milolo, milolo, milolo.
mukeza bitidité na banzi nzambe aza munene aza mobateli motomboli bino mo buti kolanda na tie deux clips. Premier clip ezali ya mama na biso Lydia oyo abandaki kitoko lera abandaki premier clip kitoko elate malamu. Deuxième clip akomi mondain. Deuxième clip bomoni eza sœur na biso bébé choisi oyo azali étoile montante mais botala bomona déjà na maboko na ye bazotie ba bague oyo ya ba sirène bazotie ba coiffe ya mikolo mwana za na langage ya ba yanke ya ba shege ya ba Christ te et lobi boka moite na monde déjà muko na walesa ba kofi bazoluka ba kotse na monde panyam bazo tourner tout autour na ye esengeli to protéger mwana kolala kolamuka eza petite lelo na elibino ko parler sur ba valeur na soi musique eza kitoko nzambe asali kitoko misetone tolae mais nzambe azali ko gangela biso pour te perdre premier amour. Avant na continuer na zona numéro ya bébé choisi to mekana robenga e to solwana e na éviter soki awemba biso ava seul mwana otutika na ye azokola kitoko azobeta musique kitoko ngongo kitoko mais il faut to bikisa ye alongwa na groupe oyo ya mabe ya bato babungi nzela ba oyo bazo simba soloka parce que déjà elateli na encadrement eza mabe tozosenga na bato bakolanda biso bayebi ye ba oyo baningaka musique ya Congo baluka vraiment ko soutenir mwana kosola na ye ozala bien tomeka ko benga ndeko na biso toyebi soki ya koyamba phone donc eza elateli na ye to sauver ye pour ça mwana zokola esengeli na biso to protéger ye eza mosala na biso toyaka okritike. Ok, c'est un deuxième numéro parce que avant deux numéros, voilà premier numéro Simbité, tu mets sur 00 243 81 2 9 00 693 Kinshasa. Merci à votre team de la crédit parce qu'il faut que benaka kozwa kobenga n'importe où pour nous kozwa moto tozane pour ça. Parce que na Sentinelle TV, tu as qu'à couper sa conseil, pour éduquer, pour encadrer. Ah, j'espère que mon mot va vous biso à rapport à bébé choisi. Bébé choisi, comme on dirait MG30 ou bien Serre Mouroboye, et pourtant, Azali servante en Zang. Allô? Ouais, bonsoir. Bonsoir. Et Zali Bongo, pasteur Salomon, on dirait que Manchester, est-ce que vous avez un bébé choisi? Azano esika moko te. Wana yozana ni producteur, manager, maman to papa na ye. C'est son manager, son frère propre. Ah ok. Bon, nous avons un peu de soucis parce que bébé choisi c'est notre étoile montante. Nous voulons la protéger parce que nous avons vu ces images. Vous l'habillez comme MG30. C'est une servante de Dieu. Nous voulons qu'elle soit encadrée, nous voulons qu'elle soit bien encadrée, parce qu'en tout cas, sa façon de s'habiller ne reflète pas une chrétienne. En tout cas, moi, je suis un pasteur, je voudrais causer avec la sœur et l'aider et l'encadrer. Et s'il faut qu'elle entre en contact avec moi dès que tu seras avec elle, j'ai des cadeaux aussi pour elle. Et surtout, nous voulons la garder, la protéger vraiment. Ok. Est-ce que vous pourrez parler facilement sur WhatsApp? Ce sera mieux, je pense. Ouais, mon numéro qui vient de t'appeler là, c'est aussi mon numéro de WhatsApp, c'est aussi mon numéro de Vibe ou bien Vibe chez vous là-bas. Ok, d'accord. Je pense que dès que je serai avec elle, je vais chercher le moyen de me connecter sur WhatsApp comme ça, je vais vous les passer. Ouais, j'essaie de me la passer parce qu'elle fait de la bonne musique. Nous l'aimons beaucoup. Moi, je la suis depuis qu'elle a commencé. Mais on dirait que vous l'encadrez pas très bien. Ce n'est pas une tchala moana ou MG30, c'est une servante de l'Éternel. Azali Mosali Nanzambe. Oui, mais est-ce que tu veux partir à l'image mini pour le Bénadier? Shomoko Asalaki na hôtel ni Venice. Hôtel Venice. Babaga tchena misapi wana eza babague moko ya bien te aza servante
et puis maquillage eleki mingi mingi. Omoni Mama Lydia l'air bandaki. Omoni a copié bandeli ya Mama Lydia. Mama Lydia ya na style na ye azaki naturel. Ok. Donc azala naturel, donc azala naturel. Tolobi te ke atia moi raboté te mais elle kate mona na te aza servante aza pasteur aza mosali na nzambe moi si azali mege 30 te. Amen. Excusez-nous pour ça. Merci beaucoup. Merci, eza pasteur Salomon depuis Angleterre. Donc numéro na nga wana na kobenge su na oswane po na ozape na posa ko aider ko tindele moi code comme ça aso moi bilo wa mike mike. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je suis en ligne et je vous ferai signe. Ok, bien de bonnes choses. Il faut l'encadrer très bien. C'est notre étoile montante, il faut l'encadrer. Merci beaucoup. Allez, bien de bonnes choses. Merci Bandeko, bon, la Nibiso, na producteur, pe frère, il y a Sœur Nabiso. Nous avons besoin de tout ça, pour ça qu'on encadre sœur. Toujours nous temps en Apocalypse 2, balobi awa na premier verset, balobi écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce qu'il dit, c'est lui qui tient les 7 étoiles dans ses mains droites, c'est lui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants, mais que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu ne les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point laissé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et je jetterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Amen. Awa nkolo azoba chandelier ezali lumière, ezali esika oyo et bimsaka lumière. Lumière c'est la parole, c'est la vérité. Nkolo azoloba ayebi ko lingaka ba faux prophète te, o lingaka mabete, o lingaka ninte mais o rejeter ton premier amour. Premier amour nous ezali. Premier amour nous ezali ko linga Jésus-Christ ou asa Seigneur. Alors eloko oyo bato ebele ba BBC na musique nzamba apesi biso don apesi biso nyonso. Mais ebandeli déjà, eza lokola nzete. Soki nzete ne bandeli, eza encadré te, soki etengami, ata bobengisi ba agronome ya mokili momabaye, nzete wana yote ekozonga sunzela te. Ne bandeli boye, to encadraka bana. Tant ozo encadré, osuka kana ko encadré te, moi code ezaka bien, moi ela moi nini, moi conseil ezaka bien, tala sœur na biso, Mama Lydia, oya yembaki liboso avec ma guitare. Na clip na liboso alataki kitoko sans maquillage sans quoi mais après les resimbi a commis presque mondaine donc Mama Lydia premier clip abandaki bien mais lelo aza plongé dans le monde net ba mege 30 ba lombo ngout n'en parlons plus ba Micheline baza na kati ya monde pendant munyum na kati ya satanisme alors bana lokola ba bébé Souza ba bébé oyo Souza kutala sous bébé ta comme sœur Souza na bébé na biso choisi, sœur choisi. En tout cas, faut tout encadrer bango. Et là, on se trouve mon ezani. Bana oyo bazo kola baza déjà na ba entreprise a minene boy baza na ba orchestre. Bozo encadrer bango bien te tala na moni na kati ya dio ba osala na démoniaque pe sataniste ya José Nzita bozo tikaye azala pembe na mwana. Bolongo la José Nzita pembe na mwana. José Nzita c'est un sorcier aboma bande koné nyonso bana matete bayebi. Azanganga. Et d'ailleurs ako bebisa mwana oyo. Alors bana mike boye to protéger bango. Na petit déjeuner to yaka kaka côté até mais to yaka laksa pe ba talent. Bon on a parfois to banozo ba clip abatu ko commenter ko kumisa ko tinda bino pe bo supporter bango. Parce que soki nzambe abateli o lamuki na tongo za na bonne santé, ozali malamu ko kumise ko netola ye, mais faut pe o banda ko tala misala nini ya nzambe ko sala. Premier amour na yo ezali ko linga Yesu. Ezali ko soutenir misala nzambe. Lelo oyo ezala ba enseignement lukuta ezoya kopesa dimité kopesa offrande. Bien aimé, ce que ozo pesa dimino offrande te ezali ozo bloquer avancement na yo, ozo bloquer mbongo na yo, ozo bloquer okende liboso. Kopesa dimino offrande ko tsolo la te. Lola to kokota ngo soki to tamoli na kobanga nzambe
soki totamboli na kotosa maloba na Nzambe mais offrande na dîme ezali pona kobundisa mamon tanga bien na Malachi 3 7 banda na 10 tina 12 balobi pour toi je menacerai celui qui dévore, c'est-à-dire sozo pesa 10 millions d'offrandes Nzambe ye moko a menacer mutazo dévorer nanazo dévorer, c'est le diable qui est dans mamon. Mamon azali Nzambe ya mbongo. Alors soki mbongo na yo Nzambe aza na pouvoir na ngote ozo osemete ozo soutenir ba orphelin ba opprimé te mamon na ko diriger mbongo na yo pe vino ezala bien te. Alors sataniste ayaka eloko liboso apekisa ozala béni. Tala bi omona bato ba pesa ka dimité ba pamba makate baza na ba blocage makamuna na bango efungo ekangama mais muto apesa ka dim aza muto o misala ne fungama ngane na abo na zanga kate na ko zanga lelo lobi yo muto benga pasteur naza touché maté wana na ina semi na ina pesa dim na zo ka ba dim na batu musu baza na monde entier na ba wapi ba pesa ka ba western na bango na ko soutenir musala ngai par contre tant nazo ba na ko pesa pas moi na oyo ezaka ka ba dim oyo batu ba pesa pa na nga pe na côté na nga na zongisi yango susu na misala Nzambe et pas ba veuve ba orphelin ba opprimé bokanisa teke bokomona esika nazo pesa code na osala ngote parce que Bible le bitan nazo pesa na liboko à gauche ya droite ebate mais na kobenga ye to kosolo na ye pe to kopambola ye po na encadrement amona ka teke papa benginga agangelinga me en tout cas ta moi bombo eza tata moi biscuit ya te papa malamu soka beti mbata pa apesa ka moi biscuit moi bombo po mwana bosama abosana ki ba beti me azonga na nzela, c'est-à-dire eloko makasi ali to zongela bolingo ya bomwana bato ebele babosani bolingo ya bomwana ekamusaka nga mutu alobi azosambela ke retraite asambeli vima koti retraite à 3 jours abimi Nzambe alobi lelo siko sona ebise kasali grève de faim sona ebise kasali avanti au proverbe azaka problématique au proverbe yo zaka no problématique non nazo bise za solo prière za lisolo ya mutu na Nzambe et Nzambe soki obeleli Bible lobi babelelaki Nzambe asa nini azongisaki yana tokomi koshite Nzambe nanga aleka na kopambola bino kolala kolamukeza bitidité lelo tenga to de la musique boyebi ba sorte de musique ngana yoka n'importe quelle musique. Bien aimé, la foi vient de ce qu'on attend et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. So yo zo ba nzembo ba démon, ya ba sataniste, ya ba tu oyo ba simba kisi etali yo et ko corrompre morale na yo et ko corrompre vie na yo. Ngana yo ka la pire, la bonne musique. Ba to ba kunda sister na beta na bango ba ya na ba croisade na ngana masina. Na tika ko yo ka ba ona buso bate et puis bazara toujours na ko yemba pe ba changer raté otu oyo bango teo ba copier modèle à mokili omona bango te na ba baga minene lokola MG30 onde mpongo love ou bien manani banani batuna bino nyos bana na Nzambe ba différent na bana na mokili mosali na Nzambe za différent na muto ya mokili ya mwana biso na kolala kola mukalelo Nzamba pambola bino banzembo eza banzembo kitoko bo continuer koyoka ngo bo supporter bana oyo bozongela bolingo na bino bomwana pesa dimi na yo pesa offrande na yo ozoke ne pas pasteur atanga checker tout na Nzambe alobaka est-ce proverbe aza yo est-ce que proverbe 30 aza pasteur na yo est-ce que yebi yo est-ce que yebi est-ce que salela yo Nzambe alobaka. Alors so koti jeûne et prière ya kokamwisa batu obimi jeûne prière ozana makangu bamoni bino ndako moko obimi jeûne prière bamoni okoko tonga obimi jeûne prière okoyiba na magasin obimi jeûne prière ozo finga ozo tonga ozo sala na yo bavanti Nzambe na likolo